Donc, tous s'abonner massivement à Jimidor Télévision. Tous s'abonner pour TV à bien. TV à bien, question à bien. Gêne, matériel à bien. Félicitations de Ondinga. Chaîne Zaraboué. Tous s'abonner, tous s'abonner, tous s'abonner là. Jimidor TV. Pourquoi on a un costume, son intégrité, n'a l'action film bosso ko abete ngai. Et sala nga mabi makas, yon na bangaki. Na bité, na kwa su na kimoyi bité. Film bo abete ngai, il kana una zwaki. Yon na ebui. Mais il sera capacité. Eh, ngane koba. Film na zwaki no capacité bona ganga epwani. Ogangani. Webi mindo tous les sala ngai. Oganganoni. Naganga ka mama na kufitata zungi san libumo mama na ngai. Jonathan kana fana kinanda kubatu ba yembangu papa di yebo Jonathan kuna kufi nalobi Jonathan kufa dani ote papa di yebo ndenge tozaboyi Jonathan Ameripa pau na zero nalobi ça va merci ibembere ye bukene kutsaka ngona sadi mokte bukene mbara moko na nini na boutique ndenge tozolo bana boy Jonathan aza na boutique bazo perspécier de chercher Mirjoel na bon, kala na bete alingwanda mingi, banda kusika ngai, te kupilo kwa mayebu. Oh bon manga mobi qui sa fashion, mais oui big. Isa groupe ya nani, te invite te bien dans la cameraman, tu as surpris le moment yo pe, vous avez rappelé artiste et comédien, il y a des désolé qui la batté belé, désolé qui l'ingénieur Chagui la paix victoire. Désolé qu'il est vraiment comme mon héritier matin on est là comme une comédien. Alors tu vas un peu nous expliquer à Koyeba oza au fait oza cameraman nous tire un pour n'a pas mobile ya premier ozongi awa seul mot artiste et comédien. Vraiment merci beaucoup pour la parole bateau bayo kaka kombo ki héritier matin ngande donc voilà na koyeba nzambe apesi moi chance ya koyeba ebele na vie. Dans un rôle il y a caméraman, dans comment rapper bagage presque bébé, dans réaliser rapper et puis dans ça la peine montage. Donc on a ça il y a un groupe Bitalova, dans le groupe Bitalova n'engé bandela n'engé il a ma peine montou donc na comprendre monter. Donc vitesse mourir comme mbala mort donc il on a montou, zamba cambier mbala mort peut donc to métier on peut bouiller donc total a peut bouiller. Bandi pe koseka donc bamakambo pe ya ba bien payé pour batu mingi ne bazana place bazotala ba koseka vraiment mingi mais ba sekate atanga mo pe na filma ba mais lelo pe ba filmer ngai na koza pe temps ya oyem sabango ba comprendre le groupe Bitalova banda et bandu déjà ça fait 7 mois déjà donc ndenge pena doza ko kenele nzambe kandi mutu azotia vraiment le groupe et bazol donc ba idée nyonso tozo sala ba puis bazotala bazosika bazobenga pe biso en tout cas vraiment il y a bien dit vraiment il y a voilà donc groupe Bitalova naza fondateur mais président nango azana kati Suisse de Ondinga donc il y a aucun de pena mingi pena donc ezati donc président nango ezaki azo soutenir bango à 100%. Donc ils ont de Ondinga na kati ya Suisse place azana pesi bango tebele moyen qui ne donc ils ont des président ka ezana ka de Ondinga donc moyen ko dati na kati ezati nga azana ba juste fondateur donc nga inde na créé qui groupe Bitalova nepe lelo bazo travailler même à temps awa donc il na bakin jour ezali na kosepela pena benga place tout ça la tournage au moins na soto baninde batu batonda kutu batu nsuto benga na bango mais nazo yebiso batu bazo ya lokola donc le roi banzindi donc ba moni mukoko ya manga bo bengi ba monter mais ba ngamba mo kuzenga donc batu pena bazo ya bongo boulot pena ils ont qui ne pena normal le groupe Bitalova toujours en avant toujours. OK, merci beaucoup. Bitalova, ce qui te comprendre bien, fondateur de Bitalova, les années héritiers Matengo, autres années ils n'ont pas bon la vie, secret belé, ils ont artiste et comédien, ils n'ont pas la raté, ça t'en a eu, de l'autre découvrir, en tout cas.
Le bis selon moi, le président nango, ils allaient papa de Ndinga, les prêtres, les boss papa de yo. Je vous salue encore. Alors, objectif, il y a groupe Bita Lova, les amis. Héritier Matin, voilà la guerre à Namuki, habité dans mon président l'a dit, ce que mon président vit de loin, va gagner vie dans le théâtre. Dans mon nom, et puis dans mon caméra, aussi mbaté. Et mon père ne peut pas passer, mais là, il ne peut pas passer. Comment on passe ça? Même ma Bible simbité la qui milanon na théâtre peut-être vie et sourire place wana objectif dans le groupe où ils amis de fait l'onier c'est là qui peut hériter matin et le créer groupe na combien de temps ils avaient que là le l'amour qui Tony donc so au lieu que peut-être que la vie dans l'amour on a pas naïf par suivant on a fait place vraiment naza na c'est vraiment mingi na koseka vraiment le groupe Bita Lova. Donc groupe oyo ndenge pena ebandela même nga moko pe na comprendre ngote pour juste étant natali ba petit na moko baza na talent na bango qui non donc il talent vraiment que donc petit so na zuye na télé caméra a okama pe na ba YouTube bon na obenga bango nanu na meka bango na bengi bango nga mo pe donc il a vu na donc na tie bon pe na ba poste ba beta pe premier abord ba to ba benga nga no bita o c'est vraiment et comme sérieux donc il tangu ba sali gag mo wana to ko tsanga ya ba saper ya mbanda ka wi ba pesi ba Congo na bango nde tangu ba uskone ba taliango na ba ndenge ba to ba tela na ba ndenge ba sikila ki nde ba bengi je pena et toko banangoti ndenge tokomi lilo encouragement de yabat mais na ba question moko pe donc na yoka ke obete ke il paraît que babenga nga pasteur mais na kimi bibliothèque ils ont monté ce qui peut-être totalement na ba théâtre ba passer pe basé belé donc il va passer pe basé belé ndetse ba pasteur de la foi aza pasteur oza ki asala pe ba campagne ndene mais à joie donc et comme ça on a un rôle mo boya donc il a un rôle mon boye c'est pasteur il y a escroc atala qui était mais atala non à jouer en paix à iba chenette ça va place à ça na PC bango tebele chenette possible et puis à voyager donc ils a ndetwana ils a vraiment normal ndetingai toujours kaka ndenge kaka nazala ndenge pe nazali donc ndenge toza na kati ya groupe Bita Lova boye ba idée nyonso esalama awa to préparer monter attendez de faire nos bruits so betika na minso na ko binso te gag mo donc ça que moko ezo ya gag wana na kombo ya kindi donc kindi wana ba osika makasi malgré tout na mona na raté mais oyo ezaka na kati ato betikara osika kaka donc kindi wana ngato ko notamment extrêmement muki ya kindi wana bon kindi wana so ndeti ngana ndeti ngai sinon idée wana ndenge bina komelengo artère principal na tchaki monté na biso ya fashion autrement dit mwana tsuka tata donc yende penaza artère principale ya idée wana donc ceux qui pena botali on va continuer toujours na otala groupe Bita Lova parce que ba idée est belé na mutoto na moté mais ezé belé mais kindi wana ata yende to za so to beti on o singa na cameraman na biso akata osika na sera pas bon Obosika Carole, nana base na hote. Nana yoto yeba Obosika. Donc qui doit la sauce de Tango Obosika. Merci beaucoup Ritier Matengo le bac awa, il m'a un peu critiqué dans le pasteur de la foi. Oui. Azana rôle moko Joaka Ayibaka Chenette. Oui. Donc Azalaki pasteur Yaesco. Oui. Oui, atalaki teke bon pasteur, atalaki. Oui. Alors lui ce qui m'a dit les lots parce que matin je vais remonter le cola dans la main au salon parce que aux autres la même qui passe à cause de la qui non net tu wana comme ça la parole lui wana beaucoup plus ils ont raté que celui au sali on est ils a sur le nom net tu te poser question au sala net nga so ba pesi nga rôle il y a babongo il était matin on a posé oui ou non au sala tete bon soki na kosala na rôle ba kopesanga ki ngai nakenda kolinga basi ya ndumba donc ya neti wana ngai na koki ndeti koloba eza rééducation mobimba ke no o eza ke bato ba otala biso écouter ya bango héritier matin oui na tunyebo
Ce qui va le dire, c'est un ambassadeur. Oui ou non au Rossal? Non, Rossal, parce que éco-éduqué. Non, déjà oui. Parce que c'est bon, moi, à Bissonosto, qui a le billet Rossal, à la Bandouma Rossal, Aïba à Rossal. Pourquoi à Rossal, non, à Bosso. Ok, merci beaucoup. Matin, on peut permettre à Bissot tous à éviter parce que dans mon groupe Bitalova, aux a mon côté, aux a ébélé, aux a ébélé plutôt alors Tourouzon Genayo, mais président, pour permettre à Bissot, il y a ma sauce. T'es promis à tes. Pour mettre à Bissot, ok. Nous sommes allés dans mon pandémie, nous sommes un peu pour soigner, tout ça, pour avancer, Karine Moukeveri, bonne guérison à toi, ma chérie, je t'aime tellement beaucoup. On va que vous êtes stressé tellement. En tout cas, si on a émission à l'élo, stress on est au long, on va les sentir, on les aussi là. Mbote. Mbote. Comment vous l'avez? Dangola. Dangola. Comment papa et maman va botter là pour les Dangola? Ma comment on va botter là, ma Georges, mais Dangola, on a travaillé. On y est bien Moukimbi. Oui. Donc aujourd'hui, il y a déjà Moukimbi. Oui, il y a bien Moukimbi. Parce que tous travailler, dire, tous bosser ma casse, félicitations, il y a remercier mes bébés. Je suis sûr que partout, il y a bien. Là, les bosses pour travailler, ils habitent à l'Ovato, au Banda déjà calme. Bon, notre groupe, le bosso, au Banda, a groupe Tegra. Tegra, car on a besoin. Banda, groupe El Bosson, Banda, Tegra. Donc, on est à deuxième groupe. Oui. Ah, parce que l'on est salué au Yann Bitalova. Bon. Bitalova, et ça, groupe mon pena, Nzamba Ebion. Nzamba Ebion, c'est ça d'ailleurs parce qu'il a senti quelque chose, donc on va bien ça. Donc, tellement de thèmes à tout le bar, Balanga Pes Maïchola. So na ya parce que na yebiki lobi nanga na obuka ona olona na obuka ona bitalo ezaka mama nzambe ona olona maintenant oyebiki l'artiste ezala bon la razana na yebani te po yebani moto na mizana bato mosusu mpe na mokili mobimba yango mpona bamona te bayebi yo te na nzela ya Gémidor télévision nde bakoyeba yo babanaka kabongo bayaka kabongo biso tozana moke biso pena persévérance et inda te biso toza bana ndako toza bana papa et après quelques mois après quelques années tomona bango baluka bachemin mosusu est-ce que yo na Bitalova oza pena oza mwana lobi okoma papa kobota bana awa to okini na yo bon Bitalova eza ndako ya biso kokosa te non jamais ezanda kunanga ngala Bitalova toza tili fogo donc tobota bana bakokololo bakoko ti tokonuna tosimba bamabende tokamba na courant car na Bitalova ngala za na sire bafani tout ya Bitalova partout koza ngai Dangola na zabi tisuka yango kana ngoloba donc ngakosa te rôle nini Dangola joue na kati ya Bitalova bon na sala na joie papa bagage ezebele presque ya papa on a joie madame ezali il y a trois papa bourré qui a papa et moi en coin ezali à part ça na joie un peu normal simple betana ya papa tamolo moi moké bafana bino bafana ya Gémidor bafana ya Bitalova balanda pe basita avant la banda. Bonjour pour tout le monde. Chez moi, Tata Dangola ou Boutaraka. J'espère que vous l'avez mis. Mais la gens dit Chorumoku, ya bête la bino. La yebi que vous chepez partout où j'arrive. Et j'arrive qui me colmoku na joue les Karanjila. Banda na Boutama. Na la mona plage va jouer Yampourte. Na Lekani. Na coach du pan moku na coin. Mama moku a juste la Niampuri. Njoka Niampuri jala kango pas acheter. A joué en pour mkie. A tori di doshu. A baruki na shima. A joué vache ya mwana. A joué kaka mkie a coach na kacha mpuri. Shari nini Niampuri. Donc bande ku Niampuri jala kango pas acheter. Ya mwana kaka na ringa ina luba.
chez tout. Donc, on est sur le poisson, on va te boum. On va se d'aller en poule vraiment. Bon, maman Carole, ça on a marqué tout. Babylon est belé. La habité et dépend de ma boîte, mais l'habité, Bassima. Ok, merci beaucoup pour vous découvrir. Oh, l'union de Bolmote, Naika et Bengo. Si on a un commerce, on a un roté, on a un sucré, dès qu'on a un ampoule, former les animaux simples pour comprendre aux Yukaka ampoule, on va l'oublier si on a vase de monde, on tient ampoule et comme une ampoule. Alors, pour ce qui est tout le monde, pour nous, sous dans la semaine, la biso, tout le monde a un peu combien de découvrir, tout découvrir d'Angola. Et voilà, tous les gens qui continuent, tous les gens qui ont des choses au bazali pe na biso to yeba pe objectif na bango pe barol na bango na kati ya groupe Bitalova. Mbote ma sœur. Mbote maman. Boni. Bien. Zambiji. Kabon. Kombo nani? Kombo na Laetitia Bidi. Laetitia Bidi. Mais on a Bidi, on dirait Laetitia Bidi. Bon te. Bongo. Ok. Mais la nina monelio na lina banano lelo na kati ya Bitalova. On travaillera non? Ah, on travaille. Les groupes na ya liboso. Groupe na liboso. Pourquoi pas au lingi tout qui est déjà pas président Abisso l'a dit SOB, président Abisso Junior Mobiki si je lui salue de loin, président Abisso Die Mondirba, je lui salue encore mon coordonnateur. Pourquoi pas au lingi qui n'est pas la bangote na nengo zaleli pour bango si ba yeba na bango, au lingi banon na kati ya groupe Bitalova. Merci na question. Na préféré na sana bandela awa na oenda kitubani bisimo tubani na malembe tinzamba tombola bisa sunga bisa to kompeli kololo kwa kabanga. Wasi yo so lelo bandi banzonzingo komo sangana ba artiste minene yo tika bita ti ezali na so bande donc photo ça tinzamba sunga bisa pe kepe so liboso tomba maso makasi. Baloba boya te se baloba ba fongoli ba porte to mona to ta TV ba porte zebele fongwami pa bato pe ba yebani minene pourquoi pas to kete. Mais ah, aussi, je bien, vous allez à l'aise en tout cas. Vous êtes vraiment très à l'aise. Il y a président Atia Bartiste à l'aise, vous allez à Kimia. Kimia makas, après tout ça la calme, Kimia ma bébé des anangote. Ah non, maman poison bandit. Obi, maman poison non bandit. Te ah banza makambo ezati to bien pété. Oh bah ça ba poison kuna barabana banzambe. Te bamba abata ma bébé so abata malam kaka. So le loyo Yosil Pechanga, à Bengio, je lui salue de lui encore mon artiste, à Bengio, à Ebissu, à Lobby. Mais Rosa, puis comment on a tombé tabac au monde? Ah ouais, héritier matin, à côté au à mon bout. Il a si bâti le poison. Jamais pas venir ça et l'autre bon, so ya benga, faut na coûter un peu na héritier matin. Il y a les bossons coûtent un aïe, mais il y a mis 7 euros raté. Jamais. Donc il coupe là, non. Yom toi un bijibo, là t'as moi pas téléphone, non bien, au même mèche, non bien. Et Simbati. Ok, merci beaucoup. Ah, au joueur Carole Nini. Na joueur Carole. Maman, mais maman a tonalité, maman est normale non solo. Mais on peut se rappeler ma conseil na parole na yo. Ah, na pesa conseil, moi si faut la boyer dans la salle, on est maman. Te faut la boyer, te le banc on sala repé ça un peu conseil. Laisse na gangi la bana nga basi, tongo setani faut gangi la ngana. Laisse ça na gangi lo. Aboni boyeko, faut la musamba mo ça la boyer. Tu so mbi na tongo kombinda ku opangusi. Un jour le so kan liban boyo fixe maman na opamba. Donc dit ba conseil à bon. Mais au pela ma casse. Eh, au bangi ça. Te ko bangati. Mo beta rapé. Te mais yo ndé pas no mbanda ko raté. Yo beta raté. Te na beta raté. Si so ba fimo ba ye a pena ba ko mozo place no na kati ya Bitalova. Yo beta bango te na ne yo pelela. Non, beta bango te mais ça va respecter place na nga pour tout. OK. Ba respecter la place na yo. OK, merci beaucoup tozo tambola kaka tozo bande ko nyonso kaka ndenge ezalaka. Mbote ndeko. Mbote. Kombo nani? Gloire. Mais ceux qui n'ont ne se pas lango ouais. Merci. Na kanga kyo. Leki wala ningai. Ah moi c'est mon bal. Moi aussi. Et puis que bakanga mon bal sukité. Ngana artiste comédien na misana dana ba a na ngana mutu. Isa salon ni babutela ngai. Yo bota mapina na comédie na makila. Oui, nga na bota na théâtre na kuseka pe na théâtre. Oh, donc yo so kufa aussi na théâtre. Oui. Donc c'est que kufa pe na théâtre.
Oui, na kufa na ngo pembeni. Okufa no pembeni, bakufa na théâtre pembeni, okufa na onde. Tinga na ozaluga papa wimba nda kufa na scène. Ninga pe na kufela. Na keka production mo be mbamo na scène be na sisika ko créer be. Na kimba mo ezandi mo bakuru ya kandi bakufela ba papa wimba. Ezandi mo na ngape. Aussi quoi pe bongo ndeti yeso c'est quoi ka. Ndi yeso c'est quoi ka nevenga pe na aussi quoi na mondia a. Donc on va dire groupe no liboso ko travailler ça bita lova toza déjà na ba groupe bande ko travailler. Ti oiza groupe na ngai liboso te na banana ba groupe belé tina yo se trouver na bita lova a. Siko na ba groupe wana ni esala ki olonga kuna oya na bita. Izaka c'est le comportement ya ba groupe de to vivre. Et c'est nga na za ni place mo be pena ona zala à l'aise na travailler pena bien makamunyo si marché très bien. Yango singa nga na lunga na groupe ya na yo se trouver na bita lova. Apport na wezani na bita lova yo oye ko apporter nini o moni ke lelo soki bat ba moni ki avant yo ya ndenge yo ye groupe na échanger apport na wezani biso na bita lova tozaloka ba musisa bita lova ezandi biso to banda fondation na se ti pe to commission likolo bo ezaka grâce à Nzambe to koka loko te yaka makasa Nzambe sko a yo joua Carole ni na joua rôle ya papa bita non papa sara lwan na mwana yo papa te makam kuma so fetingi makam ngane yegu jebisa yo yose ulinga ngoti na lobi tika zeni kalso wana ulingete usakulanda ye bili bani mikorobu yoka te pona nini ngete atene za kuluba yose kuluba na ngai kuma pusa bible ko kusalilo kwa bongo na sibrite yoki na sebeni lo wanu sarite na sebeni lo wana te ngete atene za kuluba yose kungangina nga partout na lobi tika zeni kalso wana usakulanda zeni kalso wana upesi lo kute jeune garçon to kalso Iza wana ilubi na biso ba papa. Mais papa bominga ye. Awe bizanga mwana mwasi na tika jeune kalesa wana tabino moko. Papa ba lubara bongo. Ti wana ndingi na biso ka to créer. Wana HDG Poussen. En tout cas na CPL makasi. Ba dans o la kisko nin pa ba fan na bino ya Gemidor, ba fan na bino o balanda bino na nzela Gemidor télévision, ba fan ya Bita Lova o promettre bango nini. Bon, ba continuer ka Rolanda. Bino mo bo mo na biloko ya belé fort. Talaka to beta première bord ba sapeur amandaka deuxième soyo gang j'étais bon mona subilo ko sige ko takaka ya makasi ya dami pe kala mingte bo mona ngo boyo ka mta beta dami yeyo onde papa kimbiolongo ngai onde muna beta dami mikolo j'étais ba fana tout ba balinga ka biso na bita lofa bo continuer ko landa biso bo lembate ba mbote place nyonso bozali boss nanga de yonzinga mona susi ya tongo mtamela ka jiba tya diama mbote ne siko zali na bo sanité président Mimi mambote ne siko zali onde artiste na mesana kolanda chaque ngai onde papa kimbiolongo bo continuer kaka na bita lova to benga bino ba vrai chéri ba vrai jo boya kaka biso nde a ndeza dika surtout dika ka fa en école de formation ato ya ki mkie so yeka 3 jours pambo ebida ebele makasi to senga na biso mbongo te biso to laksaka ne a ofele moni musana biso nde yango to salaka mbuti kaka. Okay, merci beaucoup. Tokole mbate baza vraiment ebele, baza ebele. Tokoza pe bandeko susu o baza na sima na biso. Ya kombo nani? Chancel nani? Chancel ka ya pamba. Chancel mbemba te mais Chancel la pamba. Ah, po ni lobika mbemba. Te po wana ndo yina ngapena. Na linga ki makasi. Joki. Linga ki mingi. Makasi pena. Yana monyo boki karaye. Mona ngapena mama botelanga o abatilanga fufu pena yangona boti tsisuko zaka pa me bon nazana pa mama Bita Lova futa te Bita Lova e ko futa parce que biso de hato zana kati tant que tozana Bita Lova ça veut dire futa biso tozana sier nango awa na groupe Bita Lova obinga mana komboni bon na Bita Lova souvent pena ngai na beta tonalité na benga mana komba papa liebo on dit papa boy belé te tozaka misatu oyo Bita Lova pena ezo cadre ba oyo bakoya wana bakoya kuta ne biso biso toza pena bancien na kata Bita Lova
ça veut dire boya kuta biso ba papa liebo tozawana papa kimbiolonga zawana. Maintenant ils ont évolué bien, on est sûr que vous êtes très à l'aise dans le groupe Bitalova. Bon, je suis sûr parce que naza pena à l'aise pena à l'aise parce que na tambola ki na ba groupe na bandaki PDA koleka mais namona pena ke ndenge ngana lingela kate mais tango ke Bitalova ye nde makambo charge pena nde na Bitalova makambo nde makambo. Apport na wezani na kati ya Bitalova oyo ko apporter nini oyo za un plus na kati ya groupe Bitalova. Bon, on a apporté bonheur, malheur que mes bonheur pena parce que na Bitalova makamunde pesama. So na aloba makamu ça veut dire ngamo naza conscient que makamu pena ezo pesama na Bitalova. Ça veut dire boza décider ba oyo bo landa kabiso boza décider. Nga papa liebo na yebisa bino boza décider. Papa liebo betena mo muki wana y confirmer biso ke yonde penoza papa liebo. Alors bapete nangai te bande kunangai bolimbisa ngai nakubeta lisolo moko ya mukie kaka nakubeta selon eloko yo netika ngote mama ne yebisa yo Jonathan tuzalaki na souffrance Jonathan abandaki kokene ko bimisa bazelu na kalamu ko bimisa Jonathan bimisa janu na kalamu premier zero Jonathan bimisa malamu deuxième zero Jonathan kubimisa bimisa boy ya yene yebisa yo Jonathan kamati zelu na pa una muno kwa Jonathan wo Jonathan kana fana kinanda kubatu ba yembangu papa di yebo Jonathan kuna kufi na robi Jonathan kufa dani te papa di yebo ndenge toza boy Jonathan America pa na zelu na robi ça va merci ibembe de ye bukene kucheka ngona sadi mokte bukene mbare moko na nini na boutique ndenge toujours le bano boy Jonathan azana boutique bazo perspécier de chacha mirzuel na kanga journée mako ngana su yebisa yo mama kusala le 25 cimetière comme dans une boutique en tout cas. Merci beaucoup en tout cas. Nous avons sur ma fan de Gémidor télévision. Bozo mona vraiment santé aussi mbaté mais bazo sexangai kagana habité morgue comme na kati ya boutique et le bominga il makasi na sur et bomi pe maman bita maman motema ya papa de ndinga na ibiki bomi o pepe na mwa mingi alors tokozo le susu bande comme susu o bazali awa mbote boni bien fier et candina obi bien te mais bien to bandele na sepe na mbote boni bien ya le ba bien photo bandela ngoso mbote boni bien ya le bara bien oza mwana abandon non maman abandon te na ka mona mona bumbu ba bien de non voilà c'est juste pour non c'est qui ça va. Merci beaucoup. Dans le groupe Bitalova, vous savez déjà combien de temps? Le groupe Bitalova, dès la zaboé, na mutasika, mais naebike dès na ye, ezate ke pour na suivre na sande ni mais pour na zalapina. Ils ont un groupe dans le bosseur qui travaille? Non, ils ont un deuxième groupe là. Dans groupe? Dans groupe, il y a Mandoli Fort. Et là, c'est là que l'on a Mandoli Fort ou un Bitalova. Wana ils ont problème tu mais ngamona sepele kaka ko l'on groupe wana pona ndo ko mona ki ba comportement e ba ndeko simbati. Asio ka ndeba comportement simba. Bien makasi. Ando l'on kuna po l'on ya bongote. Non, ils ont base na biso. Vous êtes sûr qu'on peut évoluer parce que tu es encore trop jeune, tu es vraiment trop jeune. On peut évoluer quand on a un groupe Bitalova, Tiokola, au Bota, au Bala, au Zara. Non, Zaka. Le Bara, Bongo, et Babandara. Tiens, on a pénal dans Zabinaza sûr, non, Zara. Non, fier. Au Baki bien, c'est qu'on vous assure. Et non, qu'on a été. Est-ce qu'on a joué à Caroline? On a joué à moi. Mwana uzarami mingi babé encore na komboni na groupe Bitalova. Babé ngana na komba Joanna.
Jonas ko se comporter non mokini ngo se comporter na Bitalova na ngonga ozala mwana héritier matengo na kati ya baronne no bozwa ka se comporter non bon. Merci maman journaliste. Ils avaient problème tu. Papa, ngana mwana yo. Nebi ke na sali mabe. Mais limbisa ngai. Ezane mwasi na onde mutakose nga makam. Nebi lokuti. Nebi beaucoup comprendre que c'est fier. Nebi lokuti. Est-ce que bon lande la ba phrase ne ba mone wana. Yo ebelo tete, ebelo kote. Ko wana tione na langni. Po na ebelo kote ezana lingala. Siko na ebelo kote yana langni. Te zango ka lingala. Ah, on aura ba fier qui beau moi. Qui beau jalichi. Et voilà, merci beaucoup na monte comme pa suka tous les sous-ndeko to me kampe ko solana ye mbote ndeko. Mbote maman journaliste. Artiste va bien. Vous bien ma case. Toi si tu es encore trop jeune, ni ndesali oyo sana au théâtre. Bon, là c'est là au théâtre et ça groupe Italo Fandum Tebende ngai. Na ba acteur na bango faso bande ko travailler et ça là ngapé bien ma case ngo bende ngai. Kombo nani? Anderson. Comment on peut habiter à Loveza Anderson? Et habite à Lova. Et ça, nous avons comme na tanti Winnie américain, monté à fashion moi en Tsukatata. Tanti nani? Winnie. Aux RAPD? Ça va PPD. Anderson, comment qui toko tu es mignon, ça sous PD ndeni. Bita le vendre recommandé aux la PD. Bon, son la bébé voilà. Toi aux amons na lié boli, bonda bi mo ne fa za PD. Tu là depuis moi pas les beauté. Mais andi nini rôle et singaki. Beta on en tantine nani? Winnie. Tantine Winnie tout seul non. Ngoso makamuni nangai. Uswani nangai ya. Bisa ko kabila tani banjina tsa boya kino sono makamuni. Ndabu na se penu sutebi. Na se penu suta mukiti. Ko ya lukanga ti. Mama aya lukanga ti. So munye boy sina lali. Et attends. Attends tu génère tu matin c'est pas makambu tu. Mais on fier. Na fierté na moi sina fierté ndini. Pareil. Bon t'as dit une limbisa que dans le logo. Kuya ti so yesanga bi makasi. Exactement. Je n'ai pas de photo. Au moment où tu as une photo, tu as une photo, tu as une photo, tu as une au lieu que tu pas boss de Nzinga. Oui, puis c'est un kanda. Koya souti. Tu as un jip dans un cousse, au lieu batu nanga. Boka ma no nandi ningabi asa suswa. Wana spoba linganga yi. Bimu senga sona kenda mbogani. Ah? Bimu senga na kenda. Et si tu as un bako zati, pour que récupérer bon on se va dire mon soyanga. Maman makamboza lui c'est la maman des garçons makamboza okutani ya tantini wenya obeta yo. Merci beaucoup mais Anderson aussi rôle o ekoko tayote ekobi sa vie na to comme PPD pour aussi ko incarner tellement bien en tout cas. Ah tes rôles pour comme ça PD a passé. Bon ni ko isali kasi jouer rôle na équipe. Bon, le lot est un peu un rôle en les années. Na fin d'apprendre baba si trop. Donc, exo mais ça n'a pas basi tant qu'on a encore joué et j'ai un tournoi ça moi gagi moi beau. Ce que c'est un score gagi info pédazal. Son atalité n'a pas habité moi qui pédé va aussi puis là balan qui il faut ça pédé yo ça pédé un jour habité. Dans un pédé n'en pays n'a que ça le quoi ingénieur à septembre à binatigala ko bongo. Mais comme au travail quand il pédé je monte au fandi dans le fandi donc tu peux ça gag. Moi on est ton ça vous au biso na ça na bêtise ko bo moi monter ali utile sur je bon na les lions vous allez bongo os bien monter à fashion na ne peut monter à fashion moi tu ko tata siko na ndenge ki pédé conseil no pese ba pédé ba o bazala vraiment ba pédé na ndenge son bon conseil na pese pas na bango en toi en part na ngai ya bien té ko za pédé yo mon balum comme ça pédé est pour ma bien ya pas propreté pour l'anglais non c'est pas batika baluka telo mususu pe singa bana ndosela nzambe basela nzambe ipede ba yangote. Merci beaucoup le bisu Suzaki Mobiki ici Mobiki ici
ya fashion mwantuka tata osala ngo ndeni mwantuka papa ilu izuka musangai depu bate obutema tililu uyibakati suna salangu ndini uyibiti tata tong babaka ngali cruz utelangati azaka na eti babaki ngali cruz babetinga baseti pasinga na yuka yuyukangu tepa yangu na tan tata ekuzwa ngai nena fungula groupe na Bethlehem na boyi kuna bakana ngai yona zunga likulu tona kiti tata ebisinga yufu kite fashion mwansuka tata est-ce que nzambe apemeta bata ba fashion bon kala na bete alingwanda mingi banda kusika ngai te kupilo kwa mayebu oh bon manga mobiki sa fashion mais oyebi ke marambo zuluko oyebi ke mobiki mon pas alara mobiki azali bulak sangaiku oyebi mobiki c'était junior mobiki ah na yebiye junior mobiki na yebiye kona mwana mama leki na ngai na likolo ponga za suka tangu nazaki mukulu tata ebisingai mwana kuzona kimukulu ti nengene naye na kimuibi na teli ba kubeta nga mabi puka na ati costume so na tegite nengana lakso fimbo suka ba bete ngai isala nga mabi makasi yona bangaki na bite na kwesu na kimuibi ti fimbo ba beta ngai ilika na una zwaki yona ebui mais yeso aura capacité ngande koba fimbo na zwaki no capacité bona ganga epwani ogangani webi mindo tous les salaires ngai ogangano naganga ka mama na kufita tia zungi san libumo mama na ngai bon désabouille il faut na zunga pas être tia na ki côté ba ma passe na bouté kuna yeso bota kasi ile kia ya nani oyo nani Ange Gabriel na bouté na likolo yeso ngai yolubini mama na sani pona yo yeso bota te ngam do yo na ebisio boy soki poso ebisio kengando zo bela okubo yango na mune lunga mo mo sa sukula makuna na bible ya sulu na ko singulu kumoko singa isinga na fukama ti funa fukama ti na ko kuzunga bunguti na la kai tata na kama na diz na fukama ifuna fukama na biboyi tona ekilikolo na ebisa tata na ozunga buiti funa mema bana diz na sepeli balangai uza bokonza likolo oboyo fuka mpona balangai kotela fimbu na zwa kiti nede na costume afa famille benga na ngai. Ok, merci beaucoup la Kobala yo. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. Wa tozongi en tout cas président héritier Matengo abasenga libala na ebike Kobala afuka mara asenga ndi mwasi andima bala mais ngai aza le contraire basenga ndi na bala kuna. En tout cas merci beaucoup tozongi la président héritier Matengo tu me capé converser pour tout déjà consulter na émission na biso. Maman makasi za yo mo moni ya kolobela pena kutu mingi vraiment ils a été faux au sentir pena talent même ata Deborah Mbaki place azali ayibi batalo eza donc ndenge omoni bango nyoso wana batalo ezali bakena bango balikolo pena par rapport ya temps ya émission oyo yo pena donc tozana mais soko ye jour ya répétition faut yana vix pour jour pena ya répétition so il faut oya pena na vix pour ba romancer yo panje ko kangamo okela mukana mama embo pour ce qui pena de bazana so ba mimio pena likolo donc il y a le bela route trop pena donc ils a pénaté ba chemi pe betel so ma bon monsu ndeti ngai ngana coach yo dasi omona ibenga na kacha terrain azu balke chabi ya coach akaka abeti nga world donc binoka ndebo beta mais ye a coaché kaka donc il y a bien de si quoi pas na ngai tango nazomona bango basale loko batu baseki seke pena ba makambango e kende pena liboso donc il y a bien de pena pa na ngwana we bi ngana ramut no mo beti nga world te na beto world te Carol yo moko yebi yo ti yo za bureau donc ina koki ko bandel de ndenge yo pe ozali ndenge baye rushabola bazali ba gori
ndenge pe bango bazali na belga dictateur donc yoza ndemona bango yoza base. Merci beaucoup. Ce que vous promettre Bissonine bozo préparer nini bagag ya sika to bozo préparer nini. En plus question mususu bino boza limité kaka na bagag to boza pe na ba série boza vraiment ba épisode de belé. Nyoso wana kudu ozobeta na to comment déjà belé moni biso to ça battement te ka so idée ye to salika pour na sentiment te biso to na besoin température toujours ezalaka likolo. Donc équitara donc ça là o eke likolo mais idée za nango bien mais ba tellement boki nango mbango température équiti non biso to ngaka toujours world donc nzambe ndenge azo memela ba makambo yo na bandenge na yebiso te donc ye ndenge azo memela biso toujours world soki asingi biso no to temporiser mais pour nanga ke nazasi déjà ke loboko tata toujours world wana na bo sanité elimbizi masière na kati ya Paris. Moi si o ezaki so telemi kutu o kokate et limbizi ba mbote belé et sika ozali c'est ça. Mais pour moi Bissonine kasi bozo préparer une bagage ya sika ezoya et puis ekoya quand confinement na habité confinement na biso ezoya banate quand est-ce qu'on va nous déconfiner, est-ce que bino peut ba répétition za confiné ou bien bozo continuer kana ko sala bagage mais ndeti biso ba répétition to salarme selon mibego ya mboka nde ba pekisaki bato mais na mitso na ntuza pena en coulisse mais soki ba fungoli ba mamunyoso ekozala pena bien mais ba gagi pena ndenge obeti wana ba o na to jouer te déjà 25 o dasi to komaki mais to jouer on amte eza déjà 25 po ndenge pena moni bango wana po nde kamwanda mne ba vu que ya batande ba yete mais à la prochaine émission Romona bango nyos donc bato bazota la biso na Gemidor TV bango moko bayebi ndenge basikaka po awa ndenge za boya na bagago ezoya bosomba ba vix botia mipanzi po boroseka boromona buzoba plus que buzoba donc buzoba nde ekosala mawa elongola bino ba souci o bofande nango 3 mois na bandaku elongola bino ngo bozonga pena na nzela donc c'est ça. Mais la jeunesse congolaise na minute o ezana posa ya makambo ya bien bato bakoya na nzela marambutu ba apporter les biso maramba bien parce que notre pays on a besoin de l'émergence, on veut vraiment évoluer de niveau vraiment to comme na niveau moko na ba pays mususu auto envia kalibanda question on azongeli yango su pona kosisa na ngo émission bo apporter les biso nini na jeunesse congolaise ndeti biso na jeunesse congolaise o toza ko apporter beaucoup plus les nos conseils pas bato baza ba ignorant donc ayeba oye azate ayeba utilité nete o nzamba tselai na mukili rôle na ifo azala donc biso toyinde malgré tout eza ba gag mais beaucoup plus peut to sa conseil na ba oyo peut-être baza ba ignorant ya ba vie na bango bazonga nde na nzela ayeba oye azali donc beat nde pena ya groupe beat alova eza lutte contre l'ignorance donc c'est ça nde tozana. Ouais. Lutte contre l'ignorance, tout comme déjà na souka, na habité héritier matengo, aux un mot de la fin. Sûrement, il faut un mot de la fin aussi 2 ou 3 personnes y a codédié dans mon colonel. Ndeti ba mot de la fin n'angezara qui est beau continuer na Rolanda Biso. Donc beau continuer vraiment na Rokoba na Rolanda Biso. Ndeti pe na koyi ko singa na bino ba Rolanda Biso. So ka moi erreur ezali bo hésiter te ko benga biso boloba ndeti nga na kopesa numéro nanga o eza pe na WhatsApp eza plus 243 89 89 39 796 plus 243 89 89 39 796 donc ndeti bambote na koyi kopesa na bato nyos bo disposer batana bino pona kotala biso bambote na bino nyonso bambote na bino nyonso na pesi mbote na famille na ngai mobimba famille telele toujours likolo tozo kende kara world donc nzambe pena azokoba na obatela biso na pesi susu famille matengo toujours ka famille na ngai parce que na hérité matengo telele donc na betaka na katikati kuna bango place bazali na kopesa su mbote ya ngai ya motema mon ami na sima caméra kensino ndontoni mbinga mobali wana base wana tanga na lale na ponction na benge mon frère simba caméra a discuter akutu te asimbi mbama do bamboti na ye ebele mobala mbinga ya sakana kutu te na pesi su yo moko Carole Mbote malgré tout okuta na kuta maison ra Mbote nazu yango merci beaucoup merci kombo
qui manga il faut na bimisango déjà 15 non de Tony, 15 non de Tony. Ça c'est la deuxième fois pour moi à cause de la naïe. Ça fait un grand plaisir. Mobali à Pembe, Mobali à Mbiji. Merci beaucoup. Aussi un grand merci à toutes les personnes qui étaient branchées, aussi scotchées en train de suivre cette très belle émission. Votre présentatrice Caroline Makoka, autrement dit CM. Encore un grand merci à mon boss Papa Deondinga avec sa femme Maman Bitandinga. La santé n'est pas bonne, mais on se bat toujours. Pourquoi pas dire encore un grand merci à Maman Elimbizi. Maman Elimbizi Nakati à Château Rouge. En tout cas, Maman Nazarana Kamboya Motote. Maman Alinga Mabondeli. Habité semaine passée, azalaki na ba jeune na ye esili a koti susu ba jeune esili a koti. Na ngana e ba maman Elimbizi na Château Rouge. Lingarando ka voya Yesu na ndenge nini. Maman azalaka likamba batu te batu nde bazalaka ba problème na ye, mais malgré ba problème ayina batu te abenda rara batu peni na ye, ndenge mesala ko benda mwana na ye petite na ye Caroline Makoka aussi moi si ya mibali na ye yemaka mibengaka mwasi ya mibali na ye na kombo ya Glody Kasenga mibengaka mwasi ya mibali na ye azali mwasi abalami na famille ya 11 mibali. En tout cas ya le biaza mwasi ya bango nyonso. Aussi un grand merci à toute la famille Makoka, aussi la famille Matumona. Là je vois Nancy Matumona, je vois Tressia Matumona, je vois Jojo Matumona na bien reming na kombo ya Jo. Aussi je vois Effordi la cadette, la petite cadette. Ma tante aussi, en même temps elle est ma fille, je l'aime beaucoup. Aussi là je salue encore Patience, la Rose, moi si ya Pembe na Katia Château Rouge. Patience la Rose, moi si ya Pembe na Katia Château Rouge. Pourquoi pas aussi saluer encore un grand merci à H.M. Mwane la Kisi, Yasset Mabela, Papa na Briana. Yeba le bisoko moni na simano moni Tour Eiffel. Donc sozara na ye, talara na simano mona Tour Eiffel, mobali à Paris, je l'aime tellement.